Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Salut, bonjour, Balandignon, soyez à BBC, bonjour, Nabino, bonsoir, ici que les hommes et les binos partout dans le monde. J'espère que non, famille Libota, Bampoichou, boza bien, beaucoup de tous solo là, parce que ma cambuza. Ya Akambweza, yes. Akambweza. Bonjour. Maman Esther MM. Hello yokanite mama. Boni. Ok, déjà au de Samundele Nyungwe. Voilà. Beaucoup de talent solo là. Nous avons vraiment bien notre temps été. Voilà quoi. Beaucoup de sur là. La grande famille, je crois, l'Obitolanda qui filme Nabiso. On a toujours que non, maman BBC, ceux qui bossent là, maman BBC, et ça pour la promotion, on est raté. Et ça juste que si mais où ils ont les matés, où il y a des chemins de chaos, ils ont les matés, toujours ils battent pourquoi bon. Nous avons fait une émission, il y a eu des gens qui ont été privés, qui ont doléances, mais pour moi, je ne trouve pas que non. Ils ont raison, que non, dans la fermeté. Et on a continué toujours que non, une vraie famille de Bota, à ne complaindre même pas, à que non, oh, boy, à ne complaindre même pas. La première des choses, à que non, je dois d'abord regarder le film. Et ça juste parce que film Belvin ya kana film nae na fungo du GT. Là le toujours que non je na fungo amité. Alors le bito monaki maman na biso kulutu maman Léa oyo penza nazo yebate maman kulutu na biso Léa azo jouer na genini. C'est comme si azana besoin ya papa JR akufa azo ba bien tondengeni. Parce que daeli pe na ngambu na ye kuna asa kweli déjà bolingo déjà ina nani yena na Patrick boyebi ke non na oseka lorsque nazomona Patrick ndenge azotelema na libanda wana na barrière à télémie ba makambo kwa kala on est encore de petit tous en bala donc na seki penza na tana bien amour scolaire au solati uniforme boye Joazo zelo peut-être na barrière ngambu kuna ça fait la belle vie azo ngisa biso et na ebite kutu lelo nzambe na ngai na oyeba te nazo comprendre kutu te na oyeba ndenge na ko discerner yango te bato baza makasi na bandoto awa bo expliquer na nunga. Lelo na loti Poutine na ndoto na nga penza na loti penza na moni penza Poutine aye to yambani na makasi to yambani ne penza o sentir penza que non o na anglais to loba que non apesinga ag ayambinga penza tu sens beaucoup d'amour. Je me suis demandé eza nini yango na tikala nga kolota penza mère na ndenge wana te mais oh na lotaki ye na butu ya ko tana lelo ba o baza makasi na bandoto bo expliquer nga botine la ngata na WhatsApp je sais pas donc na ko kitenga pe na za mwa makasi côté bandoto mais oh na comprendre en côté donc to yambani na Poutine na niveau moko donc il y a encore tout donc to yambani ya koloba que non André Moutou
apesi penza la ki soki non amour azo porter nga pe na la ki c'est amour nazo porter. Bon, je sais pas. Nendoto. Alors je me suis dit peut-être le quoi lobi nazaki na prière. Lobi nazaki na prière tout tellement to prière qui et notre pasteur a yebisa ki biso lobi ke non eza na batu mususu bakozwa ba délivrance batu mususu bakomona basali ya nzambe na bandoto na bango soki omoni mosali ya nzambe omoni peut-être serviteur de Dieu na ndoto na yo ya butu ya lelo, dis-toi que non eza visitation ya nzambe parce que tout ça là qui prière penza lobi ezaki prière penza ya combat, prière penza ya combat, prière donc ce que aussi si prière parce que tu as déjà prophétie, a eu message quoi, pour ne pas dire prophétie, bon, a eu message à Kolobake non. Bon, ça qui peut vraiment pas message comme tel, c'était juste pour nous accueillir, ça va tout que non. Batou Moussou va peut-être avoir délivrance caca sur les champs, mais délivrance c'est qu'on continue et que n'est-il peut-être Batou Moussou va délivrance à partir en d'autres, soit au moni serviteur de Dieu ou bien au moninga et ni pro serviteur de Dieu, homme de Dieu, non soit au commun en d'autres non aboutoa lelo, dis-toi que non et sa visitation il y a Nzambe parce que Nzambe a utilisé kaka ba d'être non ange abimelo ange alataka ange za muto za ne pembe ni la grande famille. Ange kaka muto za pembe ni na yo yango mona toloba toujours que non il faut toujours savoir comment garder de bonnes relations parce que oyebite toloba kaka ange mais ange denge zawana akouta komona ange boete ange pe asente akotaka na kati ya mutu yango mona ka ovandi bo monika mutu moko abengi yo ya e asungi pe yo ange yo wana. J'aimerais toujours garder ma bonne relation. Alors, pasteur alobi, non, dès que ça n'est pas tout sous ba mon ba ko kutana na bandoto na bango, ce que kutani peut-être au monde un serviteur de Dieu, ce qui pengate à ta serviteur de Dieu mususu, dis-toi déjà que non ils a visitation en Nzambe et tout. Maintenant ngai nga na moninde Poutine bandeko, na moninde Poutine. Namoni penza Poutine aye donc je sais pas et lorsque na surtout qui je me suis référé na bi ça message nzambe parce que nga personnellement na oyebisabino la grande famille nga na considérable pour une servante de Dieu yango bomona nga na loba toujours que non Bellevue aza évangéliste et tout parce que na sima ba ya ba film na ye nga penza na fungwa makala ba biloko mususu elle nous enseigne sur la spiritualité ba réalité za ebele yango nga na considérer que toujours servante de Dieu. Alors je sais pas ce qui Nzambe a utilisé qui peut-être mère talaka makama ondenge zalaka. Voilà, je sais pas. Bah on peut pas zalaka makasi na bandoto boyebisinga et ça vient un message et ça bien. Voilà. Bandeko tozotala vraiment film te to ko cesser na koloba yango te to continuer na komema na kotala film ezobeta 100 te tozoyeba te pourquoi et ça les mabongo vous comprendre bato ba mesana film ya mbala moko et chez Bellevue ezala bongo te chez Poutine ezala bongo te chez Poutine tu dois comprendre le message film ya lobi to lali to la muki 33K film na bato musu ba bio ba film ya kana ngenge nango film ya kana ngenge nango bon ce qui est bongo. Espérons que non et les makaka déjà dans le premier épisode tous en 94 cas Tokyo le battait pas mal ils a déjà kamabé parce que déjà 5 jours et nani 4 jours pardon 4 jours déjà 94 non ils a déjà mabé parce que biso to koma déjà dans la lignée que nos films koti boye lobi bozo la mukaboye tibo koma na pokwa 100K. Alors, toko cessé pété ko bete nango c'était toko cessé pardon pe ko interpeller famille libota ya koloba kenon botelema total la film et ça vraiment bien makasi mingi. Alors, lobi total ki 5e épisode na 5e épisode wana tout moni mamale ya comportement mamale ezo continuer toujours et tout le monde dit sous nani tout le monde qui miker aya qui pour nous c'est que non qu'est-ce qui va pas yo ça qui nga boy pour na moi botala kaninga abotela qui peut miker incompréhension sur les champs après bon mona qui sous nenge
Tant papa JR aye. Papa JR azo ngata ko yoka likambo yako kufate. Bozolanda la grande famille. Alors to suki wana te to moni pe nani komone kiminga esusu nani. Komone sunani. Consommateur. Consommateur komone sunani. Komone kiminga ka siko nzambe nanga. Ye bongo nanga. Les consommateurs. Ouais, bimana bibembe. Asali nini? Aolandela siko mouvement ya Daily na Patrick. Vous allez vite comprendre que non. Bamakabo et vraiment Bellevue azong sa abiso vraiment. Parce qu'il y a un petit frère ya Mobali. Il y a moni déjà suspect. C'est que aille vers Daily pas l'obélier la vérité. Na façon on a mon qui Daily c'est comme si Daily a répondre malamoko indirectement que non, elle fait sa vie. Elle fait sa vie. Et nous attendons voir parce que film tant que vous autres la film non comprendre pourquoi vous autres film franchement je vous dis non et pourquoi vous autres la film parce que film banjo kinesko mère a commis ko fungwa déjà lobi na 5e et commis ko fungwa Elena pe kuna essayer indelier Elena ko tu fallait na ubande ko il fallait que bozaka patient na film oyo parce que Elena ka juste na ba premier épisode déjà deuxième épisode déjà babouila qui est maintenant il faut toyer basiko ndenge Elena babouila qui est azamwasi ya muntu babengani parce que bakanga ki na bar na mobali. Ce que tu yeba, tu linga ko yeba, tu continuer film ya ko linga ko yeba ke non. Sorry ya Elena ko zala nini na kati ya film parce que tout ça on a 5e épisode. Ce que Patrick est-ce que asali choix ya bien ya koloba ke non, aboyi mwasi ndenge ya kutaki na bar, ake ko linga siko mwasi ya mutu. Bozo comprendre les places ba makambo eza oh il faut donc il faut ka total la film. Il faut total la kaka filmer. Bref, la grande famille bozala ebele wana. Il est sous total la 6e épisode. On a dans total la film na mois retard vu que non, le long de aussi ça programme na biso. Alors c'est au moins ça. Non, tant on a na pourquoi né na landango na pourquoi. À partir de 20h. Voilà. Alors la grande famille, je vous demande na bolingo nzambe total la film et au salabia. Na kangina en parenthèse on a na ozongela lisusu parce que biso toza mingi nde na promotion. Boto na maman bébé c'est problème lisusu na maman oyoyo. Non, maman oyoyo. Na tout na na maman télé ici. Et je sais que non otalanga. Na tout ni nan. Ba futa ki combien tango vande na plateau wana. Ba futa ki combien. Ce qu'on a mis tout na lorsque tu prends beaucoup de temps na ba émission, na ba plateau ya bato. Normalement yo sokomi na chaîne na yo. Ce que vous avez besoin de l'oba. Peut-être qu'il faut que travailler dans la chaîne na yo odobi là na yo nengo zalaka. Lorsque tu qui chaîne na yo OK na chaîne ya mutu mususu, automatiquement net na maman BBC na loba ke non, c'est pas normal. Pona ke na chaîne na mutu mususu et que nga na za na chaîne na ke na chaîne na mutu mususu, sûrement on doit me payer de l'argent parce que naza matière. Bien moi na epsa bino la grande famille ko bima o ya bimaka ezalaka ya ofelete ezalaka ya ofelete de on a ba plateau nyonso na kina ko vantsa ya mibale ba pesa kimbo. Comment se fait-il que non ba souci ne nyonso na o ya bimisi wana elle peut aussi ka avandika na mesa na ndaku na ye alobi ekoti na chaîne na ye mais atiki na no chaîne na ye ake na chaîne mususu automatiquement to loba ke non ba benga ke ba bi ke non tarif no yango parce que ye ba futa kimbo. Parce que tant que vous bima ya ozo ba keno Bellevue il faut changer na nous passer na ye. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire ya ko ba keno Bellevue il faut pas boze ya bolanda. Ça passe vraiment. Et ça passe na bato mususu ozo ndima ko bimiselo ko na diso muninga mais na diso na yo moko ozo ko kana note. C'est grave. Pour passer Bozé. ça aura passé à bien. Oui. Ah, ça en a passé à bien.
pour passer. Boyoki. Azala na passé à bien. Parce que ce qui total na nous bela. Tozu bela, tozu mama télé si toche wana. Na âge na no mama télé si aleki bela na âge. Comme pour dire que non, yé mama télé si. Na kota la mama télé si. Kaka nenga joua ka théâtre. Kaka nenga bima kakoya ko sala ba émission. Langage na ye. O sentir que non. Aza même pas. Écoute nous aza na on entend na passer à bien te. La preuve est que ceux qui yozaki na passé à bien. Hein? Avant l'oba belle vie. Talanano est emboli à bananayo. Bon, on a pourquoi on a yaka ta on a yaka koloba batu ba comprendre maman bébé c'était baloba ka mama wana maman en Afrique d'ici critique nanga eza logique non linga non faire voir non linga ka batu ba réfléchir ba comprendre un peu passer nini yango ya bela o bino boko ya kolatisa mwana depuis bobanda ya kolatisa bela yaya bomoni neti ngane na zaboy na linga kutu koloba passer ya mututé. Vous savez pourquoi? Parce que nga naza mutune naza boue. Nakoki koya na passé à mutute. Et si longtemps que nga pe naza na passé, mutunyo sozala na passé na ye. Et il y a personne au kilo bakeno na passé na ye attaque non nyo sozeka bien. Ma bébé zalaka. Poni na lobi bongo parce que nous sommes des personnes humaines. Maïna makila. Toza ba sumuki. Tout ça la kama bébé et là ba mabe mususu ki ozala peut-être osaki parcours moko boye o osaki on a ignorance mais lorsque yebi otiki parce que eloko na olobela awa eloko esali na ngaka passe ya koloba keno otali mama télé si avana na plateau aya koloba keno belle vie va changer na nous passer na ye on ne sait pas est-ce que biso tozo vivre na passé tozo vivre na présent qu'on se le dise aussi. Tozo vivre na passé, tozo vivre na présent. Parce que na minicho total la présent. Présent ya bel les années. Parce que yo tango zoya ba ke non a bongisa nanu passé na ye. Mais ce qui yo ko ba bel via bongisa passé na yo, mais sûrement yo posa na passé na yo bongisa nanu. C'est que là aujourd'hui ngana ko lo ba ke non, ils a déjà passé na ye déjà peut-être ça bongisa ki. O sentir que non qui mouté mamabe à côté la place niveau au belaza lilo et za place moko ya koloba que non qui bo konzi moko boeza wana yango siko congolais ninga za mutu moko boya ya koninga ko kitisa et comme ya koloba que non o lo bango siko na ironie ya koloba que non abongisa passé yango eza passé nini mama télé si yo passé no eza passé nini. Parce que na kota la koka mama télé si boy oza mopanzi na kota lo boy oza mama moko ya koloba keno bovandi na yo na kati ya ndako c'est de la merde ka ningo chaka munoko no mopanzi bo kaka wana oza mopanzi oza mama moko sangisaka te. Moi je me gêne parfois tant on a mona koka ko sali sortie médiatique au tala. Si on a nazomi tuna, ba tuni pe na likambo ya koloba keno, to moni siko bino bozo sala ba émission na bino ka pona ba émission na bino ezaka pona ko tuna ka ba question moko boye o eza ya ko mema ba problème. Ba tuni mama télé si balobi. Est-ce que ceux qui jini mwana lemba abengisi yo okukende parce que jini mwana lemba zo bengisa ba artiste. Mais na kotala quoi ça contexte ya nani ya jini mwana lemba, tu sens que non il a beaucoup d'amour avec ma collègue Nae. Tant yoko yako lobake no, ce qui a bengi singa na okende te. Qu'est-ce qui nini la ki sope ke non, peut-être dans la liste na wana yoza. Ozui kaka avance omi yebi déjà que non, jini mwana lemba ko benga yo te. Siko soni wana ebimisi olobaka ke non, ata bengi nga na ko kende te. Eza keso ke non ata bengi yo ko kende te. Jamais kutu. Eze loko wana te. Omi yebi déjà que non, jini mwana lemba ninga zana akoki ko bengisa yo te. Soni wana nde siko o sauté avant ya koloba ata abengi singa. Est-ce que yo yokaki ke non abengi sio? Mais ça pourrait être aussi mieux ou encore une gopeso valeur makasi ya koloba ke non, jini mwana lemba abengi yo boy et tu prends ce courage ya kovanda na plateau olobi ke non abenga ki nga na boya ki pona boy. Yo invitation ngona no zuike.
mais okomi koya koyemba ke non soki abengi ah nzambe nous avons un problème de raisonnement franchement bon biloko na oloba il faut zaka ma BBC ndo comprendre biloko na oloba parce que bato loko ba télé ba bato moko boye soki aza pembeni na nga na bandozongi se mutu et na ko aider ko réfléchir. Donc aujourd'hui na avance ya koloba kaka ah soki abengi nga na kokende te. Est-ce que yo on t'a appris un peu est-ce que non Jini mo na lemba na liste ya ba comédien ndenge azobengisa ba comédien yo za na kati. Et ça déjà sonyo so ebi que non au grand jamais Jini mo na lemba ko bengisa yo au grand jamais. Oyebi yango et puis tu es consciente. Siko pona ignorance pona ko ignorer lokwana olobi que non soki abengisi nga na okende te. Mais ye Jini mo na lemba ndenge azana. Abaki pa ko bengiso te. Ce que pour bimiso qui grande dame, pour bimiso qui grande dame, il fallait te bimano loba et sopa Jini moi na lemba na minicho yo loba ke non, Jimmy moi na lemba benga kinga na boyaki, po nini, po na boye, po na boye, po na boye, po na boye. Le ko bino go sa ba sortie médiatique moko. Yango nga na loba ka yo lokolo ninga ka ba sortie médiatique. Ke non le canal et pas maman mami il est là de ton dimaïs. Donc boleka kaka na ba chaîne moko boye o ezo valoriser na musala na bino te boleka kaka na ba chaîne moko boye o ezo kitisa personnalité na bino boleka kaka na ba chaîne moko boye o ezo bimisa bino vraiment bato moko ya bassesse. Nicolo peut-être ceux qui a $20, ceux qui a $40. Absence wana na shina kina po. Te bibelo bi ozapela binemi bandeko no mo pe limotati. Oh je l'ai vu. Oh. Ozapela binemi bandeko no. Oh yo ke otourner na mutu boy. Yo ebi bonganga te. Yo ebi kindoki te. Yo makama bele te. Oyo yamba na mutu boy achikolo makama bele nzoto. Oyo bien. Batemba ko mobenga bachanga na bachona mutu boy. Awo ya kasio sana kisme za kana Jésus Christ. Boyo ki eloko ya lobi. Abi ba komi ko banga o benga boye keno o tourner na nani o banga menanga na mituni boye. Vous avez tous condamné maman télé et nani maman étoile ici nandenge o ya bimaki oyo alobaki mabete du moins elle avait osé azwaki courage siko soki bino boyebi keno na monde ngo eza susu bien te bande nazo se référer juste na maloba na ye alobi keno monde ango ba koma ko banga ya koloba ke so ba bengio et OK ko jouer la première des choses tu vas demander oko changa na nani na tableau to komi ko banga bosoka bota ningi bazo bebisa théâtre mais en même temps ezaka place oya sala ka kuna na SB oyo baye na vale baye na mopepe ya koloba ke non baye po basangisa ba artiste sko ngana zo mituna. Parce que tant que vous avez un artiste, soit disant non, au sein de artiste, au début déjà que non, dans le monde artiste, ils ont bien été, beaucoup de tourner na nani. Parce que pourquoi vous ciblez kaka batuko basala et pas bela. Vous avez déjà au baza ba doyen na bela production. Alors pour tout côté ça m'a bêté. Peut-être on a ba imagination na bino. Pour tout côté ça m'a bêté. Tout créer monde na biso. Non, on a juste à faire réfléchir, hein. Maman na biso oyo. Pour et ça na son. Vous allez acheter ça. Azana apesa ki mbongo po bafundanga po kimbimbi akoza po ba rendez-vous to komo ya wana na avocat na ya comme ko déclarer pecha ko pa pesa te parce que ba sundola ki ba pesa sumbongo te sona likam na bieza lokuta ya ko démentir alobaki angwa oui ba sundola ki boko nyonso yo eza na vidéo ba ko ba garde corps non tourner na yo ha te lekelo kwa nini
Kombo lipamboli te. Menga papa nanga bimisa nga pesa kombo lipamboli Teresa Tilo bato babenga nga no sa musa théâtre. Sikoyo bato pe jusque là bazo comprendre kate. Eza question qui garde corps awate. Yesiko tango azolo bana azobwa kelande nani 7e bagarre. Or 7 nani dipine azale ka 7e bagarre. Bota ndenge bopelisa ka toujours ba problème. Bopelisa ka ba moto. Soit disant bino booluka ka boolinga bosangisa ba artiste. Nga moko elekela nga mamoyo C'est juste pe ka compréhension ba tu eza tout autre. Batu tellement mabe eza batu ba okoka suko réfléchir normal te, batu ba okoka suko pesa batu conseil te pour na niveau. Est-ce que boki ko imaginer boye monde lelo batu ba ko préférer muto alobi mabe, muto akosi que muto aye na vérité. Parce que batu a vérité ko bazongi na sima, batu a vérité ko ba kominde batu mabe. Nini yango eozangaka na télé si ya koloba keno lorsque azosa la sortie médiatique nae a zappé na nota kombo ya belle vie pour ça les pe grande dame parce que na place nae na oyo kasoni vous savez pourquoi belle vie ninga zawana bato belé ba ministre batalaka belle vie eza parce que ka keno ba oki ko bimate ba se prononcer bato ebele botalika bomoni kaka nani weekend oyo trophée oyo azoki ya mwasi ya motuya ministre ya nini susu bakomela kinga ya atuna ki belle vie alobi ayete poani natalaka ba filme na ye bo comprendre soki ministre azo confirmer alobi que non natalaka belle vie télévision parce que maman moko boye lokwa télé c'est aya bimi aya koloba di n'importe quoi na kombo ya belle vie. Ce qu'on a moutou le quoi peut-être ministre aza déjà moutou moko boye moutou o aza mayele belé na makamunyo so o moutou nyo so kobima aye na komba belle vie aya ko salir belle vie a kolobeza kaka jalousie na mutema mabe a part wana eloko mosusu ezate na tuna awa chaque fois na tunaka télé sezalaka problème nini na belle vie. Batinira kinga vidéo moko awa, je ne sais pas ce qui nasina effacer ango nga penzambe. Shit. Oyo kapenza ke non, yende nga zawana eloko oyo sala ye. Attendez, est-ce que naza nango vraiment? Eloko kozela na lokela binongo. Je dois avoir ça ici. Bozela minute. Vidéo wana je crois na perdre ango. Vu que na garda kapenza babilo côté pour na phone ezala vraiment chargé te. Oui que non. Na perdre ango. Na efface ango. Télé si azolo bakeno eza ke loko mobayamba epe kaka. Oh akendaka na inauguration ya restaurant ya bela te. Yango de problème. Pour na perdre moi na bete lango c'était exact. J'allais bien travailler sur ça pour vous comprendre ce qui n'a tchaka malouba. Mais écoutez, na lukango après pour en gagner temps. Na lukango après na ozongi na bino lisusu voilà. Bozolanda la grande famille. Ce que tango nani télé si azobima ya koloba keno a changé ne passé na ye. C'est pourquoi ils ont l'équilanga. Comment est-ce que muto ko changer passé ne passé na ya sala nini? Yo déjà changer passé na yo. C'est-à-dire que non, présent et bella, donc ce qui est bella aujourd'hui, ils ont vendu ça, ils ont payé ça, ma passe.
likolo nango nde bayebi ke non Jini aza déjà mwana ya bela balingi déstabiliser quoi ça déstabiliser Tolanda Pour combat les pamboli sanga pesa combat les pamboli Teresa Tilo ba benganga no sa musa théâtre réalisateur de la songi ninga no collègue na yo na comme garde du corps il faut dire la vidéo il a quoi 7e to 7e oui ma 7e c'était tala donc ozo sala ba émission moko boye kaka ya mokeri maintenant moi je me demande olamuki kaka na tongo osukoli mai na yo soit disant que nous oke kotala oke kosala émission bakoma bagarde de corps eza 7e bagarde te dipine aza garde de corps te aza na ye juste kaka ke non qui garde de corps ango tango bolobana je sais pas bon tondima ke non dipine aza garde de corps et salinini et après maman yo toujours ya nani ya matanga kutu ya nani ya mama boli tango si la uka oke kotika fleur si la uka mi vandela kine libanda kuna soki wapi kuna era fleur ye wana zoya tala ndenge tele sa telema kimbango akidai kokota kuna na sima kuna ozaki garde de corps te pardon bati yo mona mutu lelo eza passé na biso nde to changeaka esali biso le présent na biso nde kundaka passé na biso parce que yo lorsque zo bima oya koloba ke non a changer na no passé na ye c'est-à-dire que no présent eza ya oganga c'est-à-dire que no présent ya bela etungisa bato ebele passé ngo bozala na ye parce que soki otali ye aza leke pa na yo za yaya siko yo passé na yo na age ya bela osala nini Famille Libota, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Partagez. Nous avons vraiment bien notre temps, là, été beau partager. Beau partager. La matière en guizoya, awa. Les années ni sous a. Ça passe, hein? Ils a passé. Vidéo mo batindelinga awawa. Moi na tiango ezate parce que ils ont dit trop fou la pe mutongo. Ils ont dit trop fou là. Po les artistes et comédiens, pardon, vous avez fait. Les artistes et comédiens, beaucoup mieux obéissent à Moto. Bandeko, famille Libota, laissez-moi vous dire ceci. Bon, mon soi-disant garçon, oyo, ce qui kimbimbi, oyo. Boutikaye, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Azala mutali bosote, aza mutali bosote pardon, ou azaki pe benya belle vie, alongwe a déstabiliser belle vie. Aza mutali bosote. Ah mutali bosote. Alors tout ce qu'a ça là, ba bongisa na télé si, c'est pas un problème. Ba obima non que le baké non je sais pas c'est non bi donc ba obima ba tout moko ba immature na ye télé si na ye ce qui nani moi mbali yango oyo bango nyonso baza ba immature
Je vais m'expliquer. Pourquoi moi, mobile na obenge immature? Parce que ce qui déjà qui simbi pas belate. Et puis pas belango c'était parce que abana qui déjà ko luka. A obonde la po zonga. Parce que basi ba bengana ekala. Aza abana suko ça pas belle vite. Kaka na matanga awawa. Na matanga ya papa Richard pe ya sona. Akoma ki kosenga ko balzongisa ye azosenga ba pardon. Aosenga ba pardon poazonga. Sikoyo jour neti je crois c'était le lundi hein, le mardi. Neti lelo boy. Azaki na restaurant na aller ce qui dit bouli ya fufu. Azo bondela po bazongisa ye. Bevina ba mtema na ya mawa etikala ki pe bukie azongisa ye. Vi que baleza bakwiti ne bazaki wana basala ye déjà jet d'attrape. Basala ye jet d'attrape basolola na ye na ba audio ba enregistra ba audio ba bomba. Skotangu ba moni na moment ya matanga, il était là na matanga kone pa papa Richard na azalaki. Belvia le kaboye aza, azonga boye aza, azo senga kaka po azonga na musala. Sko ba o ba salaki déjà nani ba enregistra et tant ba moni déjà que non a komi pembeni susu ya bela nde ba balança ba audio wana. Na lobela bino po bo comprendre le niveau ya congolais aza mutute congolais pour gagner vie so oza moko na oza mutu moko oza limité na raisonnement oza passe tango ba audio ane bimi aleka na TikTok wana bandi ko loba ko beta ba deux fois oh ba bibisa ki ba audio abima asenga ba pardon pona ba audio wana. Mais tango eko se rendre compte à lobi que non awa na minute oyo makambo bebi nango kaka ba audio oyo atake no ba ba ozongisanga lisusu te e baby ndiye na ye moko alobi kaka ayindisa akenango ka ndenge azokenango wana. C'est pas être un homme hein? C'est pas être un homme. Pour elingo sale pe grand garçon ou bien elingo sale un homme respectueux ya koloba ke non bon esimbité je me casse mais je me tais. Na luka vi na ndenge mususu. Peut-être tant au moni ke non esimba isusu te obimi okei. Mais si vous avez besoin que ne pas si là, ou bien au bongisa na télé si, kende na kimia ils n'ont pas koleka na ba plateau. Ce qu'on a na zomi tuna, bo vivre kandenge nini na ba comportement wana. Siko tango siko na minute ozola mukana tongo, tu te dis que non, na oke kosa musala. Siko journée no mobimba, okozaka kana matongi, journée no mobimba, obandaka ko boule kosala mutu mabe, journée no mobimba, tu vas te dire que non, le long na koloba boy. Est-ce que tu es sûr que non ko défendre vie na yo 2 ans liboso avec ce genre de comportement? Est-ce que mon bali pour koluka vie, il faut zaluka garçon ou ebilo kwa zo salawana? Parce que moi je me demande, boyo que la ngo sonité Ce qui est kokoma, c'est quoi les trucs? Ake kokoma caméraman, ce qui y a télé si. Mais baza bato kitunga mon côté. Mais ça sera mieux peut-être que non. Tango ke kuna vie kase bonga ce qui pas belle vie bonga quitter kuna vie bonga yo ça bien pour un tu as déjà perdu d'abord ta personnalité au perdre nani respect na yo pour nini oye pembeni ya bato na bilobela pardon et comme on dirait au vandi na ndako no boye oyambi mupaya
mupaya wana sikoyo po bopese fufu beteli bino na ba secret ba solo moko boye pa bocheli fufu tant bocheli fufu a exagérer les sous siko tango aussi sa kolia wana akangi bifunda na ya kete siko bato bakotika ba osandeni ba osekaye après avoir kosekaye wana balobi yeto bandosa ye kaka boui. Osa vraiment la valeur. Est-ce qu'il est sûr que non? Lorsque quelqu'un a beaucoup de lois comme caméraman et la télé, si tu boité, bah vous avez une valeur. N'était-ce pas un virus? Non, mon Dieu, qu'il y a un virus. Non, belle vie a bongisana nous passer naï. Mais les gens ne vivent pas pour nous passer, tous vivent pour nous présent. Donc on vivre dans présent et nani futur na biso ezanzambi. 3 étapes là. Passer déjà tout suite au leki yango parce que ba lui que non jamais to kozonga esuna sima. So yo comme est-ce que koya ovanda na plateau et psa mutu ke non a bongisana nous passer. Ce que yo na nous passer no so bongisi. Passer na yo oso bongisi. Présent ya bel les problème hein. Présent ya bel les autres tungisa bato hein. Présent ya bel les autres tungisa bato. La grande famille beau aimer. Oh Jésus. Comme il a encore chité, tu as 2 minutes. Ceux qui vous voyez, ça bela abonga ça passer nae, ngana holoba keno présent ya bela ezotungi sabino. To vivre sous na passé te to za na présent. Soni kaka ndeko lobiso. Netinga. Ovandissinga na plateau no ki jamais ko yebisa mutu te no abongisa no passer nae. Ça n'a pas de sens. Yo mona nani abongisi passer nae. Parce que passe nzambelanga. Oh mais non. Yo mona sekara. Yes. Quand on est dans la chaîne Nangabo, le bas peut-être te partager na maman Esther quand on est tous à la maman Esther et te partager pour l'avantage ya Bella et to bito suloli et tout. Mais si tu dis que non, oh maman BBC, na yambayo, to me mango likolo, oh boye, na mi tali obi, oza makambu. Naza na chaîne nanga, boya benginga bongo, ta on oke kuna ya oza makambu, futanga. Ba vie wana bo continuer ngo jusqu'à quand? Osa di chaîne na yo, osa ba polémique non à partir à chaîne na yo, mais o kati sali susu na ngambu, po ebi kuna ba opeso mbongo. Ce que on a sur nos sala wana présent no izandengeni. Ce qui yoko babela abongi sa passé na yo ce que présent na yo na izani parce que bela na minute obiso to kota la présent. Présent na ezo ganga. Présent na eza makambo. Ce que yo présent na yo na minute to tiki na nous passé na yo kasi. Tota la passé na yo te. To tele manana ka na présent. Présent na yo izandengeni. Bongi sana no kasi na no présent na yo. Po awa so ba bengi ata jour moko ba bengi na ba plateau 4. Tu vas aller au Lekakuna, ba peso ba $30, ba $30. Ce que yeb sanga, eza présent ni wana. Ce qui est sur le bia zonga lilo, aozo wapi. Pour après ko leka na ba chaîne na oso lobi mabe oso fingi, oso clash oso lobi mabe, lisumu epa nzango buki. Est-ce que toi tu es mieux placé à yeb sa mutu ke non, abongisa na passer na. Et sinon ta ke no présent na eza qui toque.
po avandisa président na ye ndenge avandisi président na ye wana, c'est parce que na passé na ye avec un objectif. Po bela azala o azala lelo wana, c'est parce que passé na ye azala na objectif à vie na ye. Pour ceux qui passent na ezaki mabe, mbele bela aza na maîtrise o aza na ngote. Pour votre information, na komi ko chité. Bandeko po muto a gagné vie. Eza mutu déjà otali na nos sources. Ndenge akolela ki bela bandi commerce na mwana muke. Babi biteka teka et tout et tout. Donc eza déjà mutu moko azali na vision ya vie. Parce que yo ko yebisa ba tout passer, passer nini on yebisa ba toi. Hey. Bref, la grande famille, je vous aime. Tous à la soirée belé de l'eau. On a au talent à 20h. Et voilà quoi. Tous à les belé na film na bisou ya le chemin des cars na 16h30 à l'eau. Bonsoir, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.